Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. esengelaki na yo omema mikumba na yo yo moko yango nyonso tindaki makila ya nyama ekokaki te mpo minyololo nakangamaki elekaki makasi yango wana otika likolo kita na kanda obotama na mwasi mosika sans tenir compte na baloi naturel oyo mokocha oya okangola ngai posala ngai yayo Nasina komba yayo yayo he yayo ho nasi nakomba yayo Yesu libela nakomba oui je t'appartiens Seigneur eloko ya bato basimbaka te nasali susu ya libota na ngate nasa ya ekolo moko te oui c'est vrai tokolaki ensemble bakanisaki nazalaki neti soka nazalaki soso te j'étais un aigle et lorsque mon temps est arrivé j'ai pris des ailes. Je suis monté vers mon père dans les lieux très hauts parce que je suis inné. Papa, mpe mama na ngai bandeko na ngai kebana mwansu keba oh bayaka boete papa tazani okali osala nga comment tu vous en souviens hein comment tu vous en Yagabi kolala na bawaite kolala na bawaite yagabi kolala na bawaite kolala na bawaite Qui va t'ouvrir? C'est qui va t'ouvrir? Yannick Actualité. Et vous l'avez fini? On est ramène à français.
Ah, c'est bon. Allez, la bouger. Bouger, on va aller. Ça va me faire corber avec comment. Si tu as aussi ça débat de tal. Yo! En tout cas, mbote na bino Balandia Info 16, c'est neuf tenda Maya Bariti pour ne pas dire Maya Matala la lotte du bonheur de quelqu'un. Dès kaka tobaki na bino que le 31, il y a 10e mois, toba kobimisa matanga ya Mama Kapi, Kapi Matou. Moi c'est à Moembi na biso star na biso Matou Samuel. Donc toza awa touti morgue, awa tozoya tozolanda tozozwa ba image. Bino moko bolanda place bozali bomona comment les deux familles bazo kanate, comment
tokomi tina morgue tina ndenge tokomi awa na salle ba image bimoko bokomona bokolanda. En tout cas merci beaucoup na mon boss ka, merci na boss 16 mm ndenge opesi biso occasion ya kobima na ba image na ba bilili na minto na sûr que bandeko balandi bazomona comment batu bazadon comment batu bilongia batu ezali na mawa ba image ezolakisa déjà tokomi na salle awa bozomona bino moko. En tout cas touti depuis na morgue tozalaki na bandeko oyo tolongwe na morgue toza na bango na salle ti tokoza lobi po bakoke kokunda lobi entre le ciel et la terre. Ceux qui nzambe pepesi makasi la musi na makasi lobi tokoza na bango kuna tokende kozwa image bongo na koto bakota nzoto ya mama Kapi Mato. En tout cas nous vous remercions bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne Nabino. En tout cas merci beaucoup to continuer na émission na biso bo continuer kolanda ba image o azali na sima ya caméra Bita ndeko Bita. En tout cas merci beaucoup. Bon, tu continues pour mon image, ba image le bébé parce que eux non comment quoi. Ba image le ba image ça la salle. En tout cas Bita. Si les papas nous respectent, on se connaît pas s'il vous plaît. On se connaît pas s'il vous plaît. On se connaît pas s'il vous plaît. Sur le point où je te dis, il n'a pas de parole. Allez, plus tard, allez, on est fait. Si monsieur sans valeur est dans la République, sinon je vais donner un seul
Est-ce que bana nzambe bazali awa? Est-ce que bana nzambe bakoki akompanye nga na losambo bozali awa? Eyebi ete bozali awa. Est-ce que tokoki kobetela Yesu maboko? alobi tobetela Yesu maboko po ete eza na eloko moko te ekoki kochange volonté ya Nzambe. Nalobi tobetela Yesu maboko po ete aza likolo na nyonso. Eza mawa te liwa te songolo bato tu oyoka mpasi motema me eza somo kokufa oza nani libuta kaka ya matu te libota ya bato ekufa eyaka mais ya litomba tobongisa bomoi na biso ya seko ete soki nakufi na nzoto ndenge kaka papa bulo na mama bulo bayembaka nakeye na Jérusalem soki okufi na nzoto soki oke Jérusalem te ezakeba. Votre Paul dit la mort c'est juste une porte pour aller au ciel. Yango na bongi ntango oza na bomoi surtout yo moto ozolanda po comprendre que il faut préparer éternité na yo ntango oza na bomoi. Soko soko histoire esili surtout bato bandimaka Yesu te na ntango na liwa bato bakomprendaka nini Nzambe azali nakoluka Nzambe yango mais liwa soko okima yango te mokola kobotama ezali okobala ezali okope kodaye eza kanga motema ibangola motema. Je l'ai déjà dit hein. Quand quelqu'un meurt, il y a toujours des polémiques à tout instant. Donc on ne pourrait pas interdire aux gens de polémiquer. Mais la réalité est que ceux qui bandent na yo likam, ils bakutu bon so bakutu. Il n'y aura jamais le dernier message. Ce qui est sur la zone. J'insiste pour la génération. Oyo zomona oyo eza yongo. Donc soki eza ya pembe. Epai toutaki tikali musika. Epai tozokende komi penepene. Eza liwo eza kozela biso. Tokomela seko na mokili oyo aza te. Bongisa bomoi na yo surtout yo journaliste. Bongisa bomoi. Nous sommes là, nous sommes venus pleurer avec notre frère. Nous sommes là, le Seigneur se trouve au monde. Et tu as vu que tu sois au delà le soir, et quand tu es posé à Jésus-Christ, et ça dit problème était et vous avez la mission de la mission. Bon, le monde a vu les Job même. En une journée, Job a perdu tous ses enfants. En une seule journée, Job a perdu qu'il et Job pose déjà ami de Dieu. Job est resté fidèle avec son Dieu. Et c'est là que le problème était et je sais que notre mère, notre papa, notre Samuel, a déjà un niveau déjà ami de Dieu. Il est déjà ami de Dieu comme un Job. Donc quel que soit, comme il est, en tout cas, je t'assure que Azan des Job, c'est un ami de Dieu. À vous finir Nzambe na ete, mais à vous reposer dans Nzambe, je t'assure. Et nous, toutes les églises corps du Christ, nous sommes là pour pleurer ensemble avec notre papa, notre frère. Papa, merci beaucoup. Bon, d'abord, pour votre information, je ne sais pas, la mort, c'est un passage obligé.
nalakisa bino équipe délégation ya Brazzaville ayekolelanga biso mama délégation moyebi yaka mama ya Brazzaville yaka nalakisa bato oluka bobino nyonso tuka po internet elia bapoint Maman Chabani lelo toye komona yo awa na matanga ya moko ya ndeko wa tukoko lelo okoki koloba nini par rapport nakoloba kaka liloba ya nzambe ezokokisa mokili bobima motu na motu place azali alongo na distraction enlèvement esala sanalive bakozwa koloba ke na yo motu oza na bonne santé na yo moto oza malade na oyo asambela na oyo asambelaka te tominengele malamu nzambe toyebi mokolo te toyebi mpe koba te tobana oyebango na katolika toyebaka tozaka bala et nous devons nous préparer, c'est ça mon père. Nous cotisons à moi, bah, 500, vous pouvez s'assurer. Voilà, bon, ma frère. Nous, biche, matin, les Syriens, on y a ma vie. Merci, ma sécurité. Moi, chef, j'ai mon yves et les qui a le monde dans le tour du désert. Ma belle, le matin. Oui, maman. Merci. Parce que ça m'a cassé la casse. Parce que ça m'a cassé et c'est moi qui ça qui n'a pas brassé. Et là on tient quand ma photo dans le téléphone, na ba image, na ba boom, na ndako. Maman passe ça pour maman Chabani aussi boye ma dit maman ko comment je me suis dit la biso là qui me na catholique moi de lui pour le téléphone donc c'est que biso photo minenga parce que le biso va venir là voilà le bon maman Chabani a la raison quand le biso va faire un mot tozali kotalela kaka mabe mais il faut totalela nzambe tosalela mpe nzambe na bosolo bote mikao na biso kaka nzambe moto apesaka ntango soki ekoki nzambe moto abengaka biso na liwa moto ya mokili aza na ata asali nyonso mais nzambe soki alui ntango no ekoki epermettre yo kokila oyo nyonso mama eza liloba mpo te édifie biso mpe baye totikali totalela kaka nzambe tosambela na bosolo totambola mpenza na bosolo mpo te makambo ya mabe ekomela ok, merci beaucoup. Maman, conseil nous peut faire la bateau le baba n'importe quoi sur le ouais moi si à papa m'a dit ça. Conseil on a compris ça la baïno ça ko le mabe. Ah oui moi c'est papa m'a dit ça mais akolo le baba kaka makambo ile kana kimia. Pote lelo ah papa m'a na maman kapi bazana bana na kati. Ezala libota na yo. Ezala bato ya mokili. Bato nyonso batala liboso batala sima. Lelo ezali mokolo papa matu kota aza na pasi libota na ye la bandeko le moto akozana pasi koleka ezali papa matu kota kotika na bana kolesa ata lelo balobi mabe mais nzambe ye moka sunga kaka pote nzambe mutali ayebina ok merci matanga eza matanga toyekolela ndeko na biso tozoloba toyekolela mwasi na biso oyo atiki biso ezali eza pasi eza esika te eza esika ya mawa toyekokasola mawa na mosala nzambe abungisi mosuni ya misuni na ye mokuwa mokuwa na ye yango nde okaze toya awa kolela na ye. Merci beaucoup maman, mais comme ça va être par rapport à la famille à mon capi, ça mon catégorie va voir ceux qui va lobby va koloba mabe. Quelle réaction pour ceux qui va lobby que va ceux va lobby va koloba mabe eza malamu baga. Parce que silence peut protéger aux hommes. Mais ce qui est vrai, biso nyonso na modio ezokufa kaka et puis na biso ba africain to sto mais ça na soki mutu akufi eloko moko kaka ya lushe ezalaka wana na si. Soki mutu akufi ezalaka soki ba rumeur etambolaka toujours na makambo ya liwa. Mais ce qui est vrai ndeko na biso atiki biso eza nzela biso nyonso un jour
tokokendaka. Et surtout maman rumeur ezoloba que bafu aza kope par exemple femme troisième quatrième et voire même bajournaliste oza interprété mabe liwa oyo biso toyebi akufelaka mama titi ye atikaka biso mais oyo mama kapi aza mwasi ya mibale ya koloba ya misato ta mosu bango nde bayebi kombo parce que kombo yango mpe ezotangama kaka. Après, tout ça, la vous êtes responsable d'une interview après. S'il vous plaît. Interview après. C'est moi, c'est l'interview, c'est ça qui est après. Ah, pas de là, c'est bon. Si vous faites un découpage, c'est moi, c'est là. Ponga. Alors bien, interview, c'est quoi qui travaille les gars, Contana papa partir pour l'année. L'envoi est inconnu, là, William, programme, rappelle-lui. Le programme, c'est pour demain, il n'y a pas de programme. Les groupes, pour programmer les groupes. Yo, ndenge bandeko bareage na bainterview famille ya mwasi baboyi famille ya mama kanga mpona koloba babi soki balobaka mabe makasi alors mpona bagarde silence bandeko ezali kaka liba ebameka nyonso kasi ya bandeko ya mama babi babiki oza na chacun mabe makasi nana na baboyi matanga ndoko na nga nayebi te ayi kopati mama nazalaki azwaka liboso ayi kobalanga akutana mwana petit na komama mama liboso akopati nabelaki fois azalaki mwana moke nabelaka hépatite ezalaki mal soigné yango ala nini okoma hépatite yango toselaki yango ezalaki bajournée de mama fatigué
ezalaki te po okindokela maladi nde ebomaki ebelaki seconde de fois yango ebikisaka te kapi mpe abelaki ayaki azali eloko azaki makasi tolonaki kapi mala maladi te okufa badoto basekite nyonso akomai na problème makile bandaoleka funa motema na ye esalaki bakale esalaki makasi esalaki nyonso bapasteur du monde baye basali nyonso meti na ngalema na ye kwaka nde mapenzaki kaka voilà un petit conseil par rapport à votre là par rapport à votre enseignant ebatalaka ezali nzambe nde ezali nde balingaka te Voilà, merci beaucoup. Mais na bandeko baolanda bamono mokala moi kaka pe la paix que c'est ça biso. Voilà. Ata na munonga oyo. Ya kotuna kaka kekete. Ya kotuna kaka kekete. Ikatu yo ya kotuna kaka kekete. Yo ya kotuna kaka kekete. Ani mufuiwe. Ata na niwa. Samani kana Yesu na koto e kautika peta osaka. Amen. En tout cas, merci beaucoup bandeko balandia Info 16. En tout cas, Bobo Sonate ko s'abonner, toujours ko s'abonner. En tout cas, napesi merci na azali na sima caméra Bita Kalemba. En tout cas, merci beaucoup. Mtawa bisangande bozo mona bwena na nde bo mona ngateme. Yem tawa sala misapini nde mte sala ke na bima kitoko boye. Moi si moko ya bien ya mukusi donc mukusi ya talo. En tout cas, merci beaucoup na boss na biso 16 mm. Taka kutanga wote mo keleki kilo yango mo na zo hésiter. Président Sola bien, boss Sola bien. Hein? Notre boss 16 mm. Dans le temps on 16 mm. Vous imaginez 16 mm. Donc m'envoie bien zali. Bako de bien zali. Alia na bato Sola bien na bato. Donc mbote na ici ko zali. En tout cas merci beaucoup. Bini moko bozo mona to komi na suka ya émission na biso mais toza na suka matanga te po lobby susu to koza na bino to kende ko lakse bino place bako tia nzoto ya mowe. En tout cas merci vous abonner massivement bobo ça na pété ko fina cloche ya notification pour à chaque fois bozo émission sika à chaque fois bozo vidéo ya sika bozaka toujours à la page. En tout cas merci beaucoup na boss 16 mm. En tout cas respect notre mabombalé. Respect. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil,